Ale kumanga motema moto yaya. Buguyoka kaka. Kisasa Nabiso Kin eleki partout. KNB Kinshasa Nabiso Kin eleki partout. Kisasa eleki partout. Mikolo mezabino pardon. Jima sala yolo karatarate. Ya on a bien yo. Ah Jima mokende. Oumela. Bana Kin. Kebana jako zape so kutenango KNB Telema. KNB Telema Kinshasa eleki partout. Jimi mukendi. Oumela. KNB ko zape te so kutenango check ovandi. Mbote bakinois et bienvenue dans le numéro ya Sika ya magazine Nabino Olebela Kabino ba vraie réalité ya via Kinshasa. Kinshasa Nabiso KNB saison 2, balabi saison oyo. Eza ya ba imanate, eza pe ya vitate, mais eza ndia ba professionnel. Ceux qui n'ont pas bengiote, ko za la passer à kondima présenter. L'édition à l'élo na message le numéro 1 ya la police congolaise oyo a expliqué ba soda ndenge nini bakoki kokanga bana oyo ba bengi ba ujana. Tolu ko banani. Tolu kande bana mike ba mineur. Ko basa kindumba. Na ba partenaire na bango. Ko ba mibali o basa na bango. Na parquet ba condamné pour la viol. Parce que moi na muke azana consentement te. Mais mon colo a eu ma camarade. Okangi mine, okangi na moto zaki na ye. Yo zaki na mona muke o na bar. O sa nini, o te les églises. Loi pekisi. Loi pekisi moi na kozaka tiaba débit de boisson. Yako kama ezali que batu oyo ba reporter ya magazine KNB bazwa ki sur terrain balobi que ba policier o bazali kokanga ba ujana bango moko bazali ba premier consommateur ya ba ujana oyo kanenge ba pesi. Bonga pena na part na ngai kolata mabe e bandi pena bango bana mikete e uti ne pas partir à mikolo nde komi na bana mike. Ce qu'on remarqué le lozo mona ke maman mukolo alati kola Tom Zuna peut-être na kola wana lati na scène ya telo côté. Vous mona mona muketa nga zomona la teliwana akena na boutique sika bazoteka yango pe asombi yango. Vous comprenez? Tango asombi yango alati na sima kolata na ye biso to moni e to bengi e o ujana. Biso toza ba africain. Biso na tango tokolaki tolingaki ba makambo ya kolata ba mini wana te. Mini eza soni. Kota mwana ngo na miso ba para ko fingisa libota na bino famille na bino eza malamu te. Mabele libanda, mukongo libanda, mipende libanda, mapeka libanda eza bien te. Ndenge gouvernement zui mekona ipo na kokanga bango akanga bango apesa bango punition. Po biso na tango akala babanda iko pasola biso ba pantalon lati pantalon ba pasoli. Bon pour la décision on a d'accord parce que est-il ba ranger no biloko esengeli ba ranger donc ba bongisa no esengeli ba bongisa Congo na souffrance peuple congolais souffrir donc ba ranger vraiment ba bongisa Tiso na se comporter bien on l'a bien. Ba bazotika mabele libanda libumulibanda to lopolele bazoteka nzoto na ba libale ya rate po otika bon. Soko se comporter o lati bien ozo libale ya bien to zoteka nzoto ba malade eze ebele batu bazoe bat mais so na se comporter na lati na nga bien na oza na nga bien na za ojana te za jeune fille. Esalinga bien makasi ba continuer bongo. Malgré baza ba client na bango moko. Mais ba sala te ba embrouiller loi. Balandango à la lettre tina suka bana na ba pesa soni ba baby sa mers na biso to baka ke to za ba africain démocratie et pas ba africain banda kanandaku il faut que to sa oya ba para mais to bi ba mikonjano ba zu ya décision ana ba ka ba client na bango moko mais balandango à la ya ba mikonjana ba ujana na esala bango bien. Bamotar ya ville
province ya Kinshasa basengi na mokonzi ya la police congolaise a permettre bango ba travailler tina kati ya ville ya Gombe po bazana posa ya kokangisa bambongo pona kofutela bana na bango ba classe a petra kaseri pe leki makasi mokonzi ataela bango makambo. Bon, tout d'abord on a remercier le général Kassongo, commandant à ville province à Kinshasa, pour aller accorder biso to sala tibutu. Na butu to sala normalement na butu ba okanga lisute nenga loba. So comme atito sa tiba 23h tracasserie za te mais tracasserie o to remarquer za ketikande na ville. Na ville où mona n'importe quel policier bimi en tenue civile kokanga ba moto ba louer tina ba catch kolana to ba moto de tracasserie penza to mona ngo mona ti liboso aka lufungula. So temsika moto abengi bakangi bakoso na kati. Mo désert ngo ne tolinga to senga na commandant de la ville soki akoki ko accorder biso to banata koma ti to kasa boulevard to sala ta ville aboy po façon ba maltraiter biso na ville ezala raté ou soit taper sa biso condition ni po muto ko ta na ville akosala nini akosoma mkanda ni na zala nord po to ba para musalo nde sa biso ezo futa so banda ku bana ba classe banini akoki opesa biso condition ke po to ko ta ville ou bien ville ango a préciser biso ville ezawa pipo soza tina 24 kuna bato bakomo kanga ba moto ce sont bato moko toyeba na bango na cité ba civil bani ba agent ya hôtel de ville te ba policier te sont déjà des bureaux de bakomo déranger mais wata bureau de na mi benga bureau de soka zata policier ça doit être moins bien au mona mutu ozaka neka na cité boye azaka pomba ka nzoto minene yepe akomo kanga ba moto ilo wana ne biso peto sepela na ngota mais ata ville ngo général alobaki mo des arts et awa mo des arts eza avenir za ko séparer ville nini Gombe na lingwala siko soko za na mo des arts wana eza Gombe te tracasserie tina minito na ba comme na niveau ya kosila te tracasserie zaka continuel po bazo tracasser partout ozo kende oke bandal bazo kangayo na soko leki ava koma na station ma campagne wana ba PCR wana bazo kanga siko na ebite au juste balobi to zalaka na cité to bula moto na ville te mais siko na cité ango oke victoire bakangio oke station so bongolo bakangio au juste na ebite so kezani ni ata ozana mikanda no présenter mikanda il faut pesa ka mbongo. Ba mécanicien batuni général Kassongo awa pekisi bango ba travailler te ba kolia wapi en attendant atiana nunase. Pour un problème il y a camion. Combien de fois biso ba chef de riz, ba chef de quartier to koti ba rapport oyoyo. Ngane ko comme je vous parle ngamoko. Na so problème ana lingwa na ville na biso pour ko buka bandako. Ba yeko buka bandako na beaucoup mais ça y est comme chef de riz, je circulé na ville pour ko buka bandako mais na zo problème na population. Ce qui peut être autant na mboka ndenge mboka zo tambo na ndebe biso tozo mona parce que en défaut, tout le temps que classe bien sûr, même ça les athées. Quand la mécanique, on ça là que non, on doit vivre, il faut vivre. Donc vraiment, ils ont passé parce que surtout ça, mon salon témoin pour tout lire, ils ont vraiment. Toi, par un souci ma casse général, soit au garage, n'est pas lobby, mais ailleurs que la vie s'opère va mécaniser par rapport. Moi, le cas c'est si que non, bon, bah c'est payé pour surtout ça là, mais ça na biso. Garage, ils ont place moko ezak ekangama na kati ya lupangu. Ba matériel nyonso ezali ndenge babengi garage oyo eza bagarage te eza balie moko baparking moko pirate oyo bato basali soit police baagent baasociate soit motu kaka créé logo ne moko alors nous profitons derrière soki na mwa motuka ekufi na nzela botindiki yango boye nango bodepane ekei garage eza oyo eza parcelle moko clôturé oza na bamakambo nyonso babiro nyonso tu na kati ezali. Mais pour le moment, tout ça n'a pas possibilité ou anaté. Donc, tout ça demande la peine à l'État congolais. Pour tout ça, on a un parking où l'État congolais d'Atiam. Mais tout y a qu'à Hermoko, pas nezali oye au dépanner. Au dépanner, car le long est kei. Quand on peut tous former, parce que tout ça n'a pas policier, n'a pas tous formé. Kinshasa makambo, Kinshasa ba découverte, kilo yangulu.
Et si les morceaux y a un valeur dans la ville province à Kinshasa et à Canigno. C'est important c'était parce que on va lire à Taba Bazali. Taba, tu t'es en kilo, tu t'es en morceau. Le morceau en Taba c'est 3500. Kilo en Taba c'est cher par rapport à Ngoulou. Ngoulou, kilo nae, et ça il y a mon bel tu t'es en 11 000. Il y a Kotoumé 14 000. Mais mon total là que kilo, il y a Taba 35 000. Ensuite kilo Taba 35 000. Au soit kilo Ngoulou il y a 14 000. Au préféré na oke Ngoulou. De l'obité que bazangi mbongo te. Ngoulou aza goût koleka Taba. Na muto ali ya Ngoulou, Ngoulou aza goût koleka Taba. Yango wana batu ba préféré. Scopolia kilo Taba fois na 35 000, 36 000. Ya Ngoulou nde 14 000 ya omoni ba client ba koma ko préféré ko liande Ngoulou. Ba DJ ya Kinshasa basilisa musique na biso valeur. Ba koma na bango ko betela biso. Oh. 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 Yango ba kinwa balobeli bango. Plus mingi ce que vous avez comme ba DJ ba betela mingi musique ya ba étranger mingi par rapport ya vitesse ya bato. Ils ont demandé à leurs clients que Libanda, World, mais ils ont erreur. Ils ont demandé à leurs clients, ils ont demandé à leurs clients. Ah, kuna balinga musique a cité trop, ah World, c'est ça. Ça dit biso comment utiliser trop la musique à Libanda par rapport à biso na sens nini. Tu peux ça donc tu bonne bête la musique na biso peut ça on va mais na minute yo, tu vas comprendre que non. Musique, il y a Libanda, il y a étranger, et comme on les a biso na fallait. En plus, il y a succès. Ça dit so tali, ba misa na biso mingi, ba comment je appelle donc ba côté na G à système ya rebête peu musique le ko la ba donc le ko la ba ninga. Zandenge ba client ba comment lingela. Puisque ba bis musique na biso a ba musicien mingi ba mo pesa na ba rumba ki ba show. Autant na Kinshasa lelo na ba ambiance na ba bar. Ba client mo linga mingi musique ba étranger dans les arabes presque ba demande ba client ki biso. Pour refanda bobi que na beta musique ba congolais mais comme on entend mo boy au moins on demande ba client yé. C'est là nga pisco. C'est là nga dadju. C'est là nga con, c'est là nga y mettre Gims. Donc ils ont demandé où tu as client. Même si moi je n'ai que 10 minutes, mais le rab étranger tu préfères pas ni. Ils ont au moins ça chaud ma casse, ils ont mis sa population plus de 100 minutes ça miqué. Asfe Club qualifié na Coupe d'Afrique bakino batondisa makina esengo. Peu kanenge ba pesa qui vraiment ba émotion na bango na micro na biso akende. Moi, il y a Renaissance. Je suis réuni à 100%. Mais tout le souhaité vite en la ligne Zanzana. Tout le monde m'a bêté sous cab. Mutema mabe ngoto sala vite azo gagner. Sali mutema mabe vite à gagner. Sali mutema mabe vite à gagner. Monte que au bénéficier te. Tika ya na coupe attaque ba Congolais. Pour ngai ngaza nga fibo mais pour na tala ipe match à vite en direct au Maroc. Bon, na pressure qui bina mingi. Moi j'ai pas vite ibenga sele mo musala. Balobi wana ya likama mboka pour akina défendre des RDC. Malgré toi ba fibo ba ta renaissance mais to kolo bateki pour na vita beti mabete vita bete bien défendre biso quand même ça va. Par rapport à ndenge qui toi na souci mazimba longwaki mais vita pena pour na ça va na bi parti qui c'est plaisir na biso tant que ba congolais. Malgré tout la teki ngana na club boye bien boye. To sangana pour biso to ba congolais pour na vita. Donc c'est plaisir biso fort. Il y a vita to sepela makasi neti azala représentant na biso ya Congo. Bon, to sepela makasi. Siko prestation ango ezalaki un peu bien. Nandenge vita betaka. Nandenge betaki kuna namonaki ezalaki moins différent.
Mais loko lazaka ezali grande équipe bon nde yango wana esalaka ke vita mi qualifié ka biso bana ve vraiment et l'autre côté on a beaucoup plus ces acquis qualification tu veux que tu gagné match kuna par 2-1 mais malheureusement tout le monde a terré ça il bien ça l'effort et puis changement ça là qui est porté en plus on est coupe on a posé dans et puis motiver les biso sous prochaine compétition to me kasu ko mati na batanto ko moni na repère exemple équipe lokola équipe au Mazembe 1er d'agosto. Alors 1er d'agosto bando s'attendre que va comme rater la quart de finale parce que c'était la première fois va participer à la compétition comme la quart de finale. Alors bango président coach la bango avec non tout ça la pose équipe comme la quart de finale. Alors le cas comme la quart de finale même si to ketuna na Mazembe to poli en tout cas et ça la ga c'est pour la biso mais bien sûr loué on a prière na bango ça que non parce qu'il peut qualifier à balongo l'équipe nous le roi Mazembe. Donc courage à la Mazembe match biso maboko aspect club les équipes en boka RDC BD les Alibanda au monique ça la bien donc merci beaucoup. Merci pour l'attention et fidélité au Bozali. Toujours que continuer à ça na magazine Nabino Kinshasa na biso KNB. Ya lolo ekomi na suka to pesa merci na muto na kina sima ya caméra. Dieu merci Maweja o ya simba ki caméra pour bomo nanga kitoko bwena banda kuna bino pi na montage. Tozala ki na H Lukoji maboko ya Jésus et tikana dédié édition ya lelo na yemoko le boss Yves Mavambu. Babi le faiseur du bien Nzambe na bango hein Babi yonde makambu ngana bino tokutani prochainement toujours avec le même plaisir d'ici là portez-vous bien bye.